Boya Ebele, le 18 mai, ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Le 18 mai 2018, de 20h à 5h du matin, la salle de Venise, 30 route de Grosley, 95 200, Sarcelles. Les billets c'est 25, buffet à volonté. Le 18 mai, Joël Soussoua. Le 18 mai, Joël Soussoua. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo. Hommage à Papa Wemba. Babi Waneza Masolo, ya mvuata kumvuata. Organisé par Chikito Mouchachino, Yolande Kanyeba Nana Lutulu. Kanenge, bala patron à Balobi. Rendez-vous le 14 avril, hommage à Papa Wemba. Nous vous invitons tous. Papa Wemba Ninga c'est belé, au monde bala patron donc bazar en temps, donc hommage à Papa Wemba, on est tous là, Maman Yuda, photo na photo, les femmes distraites, Bakondi, Tobengi, l'association Nyoso, Boya, Tozawana, Tozela Bino. Boya et Belé pour l'hommage à Papa Wemba. Donc en tout cas, Toza Maté, Boya et Belé. Wana Masole et Koumani Papa Wemba. Boya, Tola Moussaïe. Boya, Bato Babeta Lokombe, Baya. Boya, il est rené. On les a sapés comme jamais. Binomo Boyebi, Bana Lutange, Boya soutenir mouvement. Boya Binomoko, Tostala Kaka, Papa, mémoire Papa. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo.com. Ça va être bien. Et d'une image à Oboa Kabilili, à Opesansango, Boya. Le 21 avril, on à Paris pour la première fois. Et que Beba Mabeboya et Beleboya aura de la bonne musique. Donc Paris le 21 avril, tous allez la Villeneuve la Garenne, grande soirée. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoya-congo.com. Une image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba. Toute une histoire. Notre marque histoire, nous avons trouvé toute une histoire. Voilà, très chers amis, Diamant Noir,
Voilà, et pas il y a eu. Bonsoir, il y a eu. Bonsoir, Emmanuel. Vraiment, merci. Déjà, tout le monde, Lelo, programme qui est album Ezobima Lelo. Pourquoi prenez déjà journal Lelo les 16? Ah, et ça, ma banque, il y a Kolo, donc ça, journal Lelo, il y a les 16, tout ça, c'est là, parce que Bato Belé, c'est l'album Oyo, réponse à l'album, Oyo Kabanzembo Belé. Donc, de toute façon, il y a mon grand-père Azananzela Azogoya. Tu l'as tout non parce que notre tout noté au PCBC réponse à la question à Diamant vraiment Izalaki artiste Zawapi pour programme Izandeni pour Bisotoye Balandino surtout au Baotalayo Baïba. Programme Izali Lelo, Ali pour te présenter album Naye Ebimi Lelo, Lelo Kaka Ebimi Lelo pour te présenter album. En tout cas, beaucoup savourer l'album, on a beaucoup de monde vraiment que j'attends à bino vraiment yoka yango parce que na difficulté pour na kundimé loko. Na vanda qui vraiment na yoki yango na lobby vraiment na cautionner yango moni. Donc confirmer biso que to zonga pina na ba wana kala wana miti to Hollande na télévision za ndenge moko. Voilà. Na lobby yango bo yoka yango bo ça déjà au sepela. Bonsoir, M. Simon, c'est ça? Oui, ça va, merci. En tout cas, à chanter dans ces pays comme on a eu, donc Yozali Moutou, à grand-père, tous et là, Yimoko, Azawa, et puis programme. Dans 2 minutes, à Sokota déjà. Déjà pris à Sokota. On a la côte déjà, grand-père Yazoya. Évitez-moi quand c'est là. C'est bon. Quand on se fait normal. Na yoka que tant aux magana c'est dans liboso ngamo na so c'est dans grand-père. Mais ceux qui a sali mamba bien tout monde que yo pour continuer katimba mo biso ba congolais aussi. De me ba tu dis que grand-père a raté hein. Grand-père. Je mets diamant noir bongo dans tous et la pinza. Ah oui, on a pour ngaso pour assurer. On a vu déjà grand-père a ratakati. Le bas qui est là qui tant on sous ba timba qui te mena soukana na rataki plan. Grand-père a ratakati. Merci, mais bon, à tous et à tous et la raton. Tokos. Ma bagne, zinga. Et dis-nous attention. C'est bon. Moi, ma bogue au milieu, le moi bien champagne. Toute une histoire. Bonne réussite. Je vais là mon placard. Mes excuses. C'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Si je suis devant toute une masse comme ça, c'est que nous avons représenté Moutou Mounene. Pour ça, là, le fils de route, un grand routier,
atongi banzela lemba po kene bandal atongi. Donc parcours naïe, ça sert à rien de vous expliquer. Boyebi Vie, le grand prêtre Bozi Boziana, il est là devant nous. Naïbité sur moi, ma bokata moi mouké, et au salam à plaisir. Il est là devant nous, un grand routier, Abundi histoire ya Zaiko. Boke na Yoka Lokole, Boke na Isifi, Boke na Stukas. Shock Star, Anti-Choc, Langa Lansars. En fin de suite, c'est comme un enfant ou avant de voir un parent, Azalransou Kanaye, il faut qu'il ne kotonge pas naye. Akene kotonga wapi. Rien à vous dire. Vous connaissez l'histoire. Akatongi Anti-Choc. Tala message à Zopé Sabiso Yangoyo. C'est toute une histoire. Volume 1 et volume 2. Oyo, azana problème, Yamatoi. Awa mundele alaksa ba pareil. Soko koyo kate, kende na semi na yo ba pesa yo ba pareil. Oyo ka histoire mpaka lobi. Naza un commentaire à kolobate. À vous de voir. Bozwango. Merci. Yoka Siondo, Capita. Ah ouais. En tout cas, bien parlé. Na lupango ekati makambo. Lupango ekati makambo. Lupango bolibisanga toza lupango ekati makambo. Voilà, grand-père Bozi Boziana, bonsoir. Bonsoir Diamant Noir. Nazane Sengo ya oyambo vraiment émission na lelo. Et en plus toza na edi no image Panza Sangwa Congo. Wana oza na Diamant Noir TV en même temps na Panza Sangwa Congo vraiment ozoleka. Déjà tout sepeli comme na sepeli nanga pe. Lelo album ezobima lelo parce que tout le monde déjà et bimi déjà kututi. Déjà album c'est bimi volume 1 volume 2 il y a toute une histoire. Et ça déjà côté comme déjà né tozala tala tozana Bedou akuna matata a vu déjà belé mbala moko ebike za. Mais tant que le toute une histoire, on peut expliquer biso et l'oko nini histoire nini obeteli biso na kati po biso toyeba quand même. L'histoire est belé Diamant Noir, l'histoire est belé dans le sens que toute une histoire, que toute une histoire les autres ça que c'est ça. Donc bah makambo belé les cas ni surtout na kati donc na yembi ba problème nyonso o fait ça là. Mais biso linga to moi avant vous ezala bongo tozozela to lié nanu mais to c'est pas muki. Avant vous na ko optionné réponse à Lubwako. Réponse à Lubwako moni po yankazaki na Lubwako abimi akomi tango abimi akuta bana mai nyonso tu bazongela kayo mobulu wana kuto tuna même ata Pacha Loboko a expliqué yo bana mai bazali ba Vicky Shembo ba Son Altesse Mebwanga donc ba yanke tout bazongela kayo siko azape na docteur si fa lukata mwa doc ya mutu po abno sala ebike ko pesu doc ya mutu ba age so kokanate donc et puis si buzoba Diamant Noir et puis si buzoba wana pe kuto mutako pesa so explication bien et ça ingénieur Baudouin donc et puis Simon Massamba donc mais yo moko za na explication parce que biso poto ta to yo kango to linga quand même to yeba déjà moi muki on linga o sala biso lo moko Diamant Noir sepela quand même et na kati ya biloko sali na bimi Lubwaku nazana mokanda te nasala nini na kanisi se tango nazalaki korenye na banganda ya Paris la vie est à surprise nazwaki yo na mboka na memi yo na mikili obosani nyonso na comprendre te ozwaki fopa na Maroc na bundi lelo komi na Paris olakisinga bizaleli oboyinga vraiment voilà toute une histoire
tozongi penza na balubwaku donc boteke nga kuna kei na tikali réponse ya lubwaku oyo ezali réponse tozongi na réponse oui oza na raison maman mais toli totuna siko pourquoi mongongo na oti lelo ezaka bien eloko nini osalaka mpo obatela toujours oyokisa biso kaka biloko toyoka non bon mongongo toujours ezali bien mpona baconseil baconseil ya bafils okamba kolo ndunda ba Christophe Mbenzo ba conseil belé tout ça ba ingénieur ba conseil ba Edino Image yepe ba conseil kaka vie comme la troté Edino Image côté ba conseil à Beba na ba Baudouin question on a tuni pour rien parce que Diamano a tuni ba question pas pambate tant on a tuni eza parce que bana o boya sima ba yeba secret na yo et que bango balanda pareil on a tuni et loko vraiment tuni a raison donc ngapi na zora ba conseil donc cela veut dire que et loko nyonso tout il faut muke moi pele muke kolia muke et loko nyonso tout muke ambiance peut muke donc ma camion surtout muke na kanti ya ndem de kosala que ma soleuse a bien et puis ba conseil belé na zupe et pas ya petit na ngai Moroko ika lelo penza to vandela ki mingi toute une histoire moi qui toza ba question bela otuno mais to kokotela mingi kana toute une histoire conseil oyo ko pesa biso na kati ya eloko donc yo lakisa mutu kaka vie na yo mobimba ndenge elekaki to o lakisa vie musicale na yo ndenge elekaki to vie na yo moko privé ndenge elekaki na kati ya toute une histoire dans toute une histoire il y a joue donc makamnyo surtout ba vie ya kingandi nyo surtout ezali donc ezaka ngate ezama makambo onete yanke wana bimaki lubwako tanga bimili bwako okuta bana mai ba Viki Shembo donc bazali babulonaka donc ayo okuta bana mai ba Moroki yika babulonaka kuti batebele bulo wakota bulo donc siko mais oui donc akoti na bulo non ako comprendre te mais donc pesate oyebi ke sala buzoba ya kosakana te diamant noir calculo ça doki te donc mawa trop donc voilà ya wana pesa ki buzoba donc na yembi na koti partout mais oyembi na banani est-ce que yembi kaka yo moko to yembi pe na bandi nazali na ba featuring oyo nasali na MG30 featuring na MG30 na featuring na chanteuse moko sénégalaise Kadi et puis Nayembi na chanteuse nangai Passira Faila oyo afanisi masolo mikolo ya mongongo ya basi OK mais poto tika yo tonito ba après oyo osa so album so kolanda to ndengo sali volume 1 2 et suki kawana non ngai naza côté ya tango na nzamba zo pesa nga pema donc na ko travailler kaka na ko sala mais oyo koya quand c'est ozala single ya chanteuse na ngai Pasi Faila nde akosala moi eloko na ye et puis na ba musicien na ngai ba osape banzemo na bango zaloka donc to chakaka album moko e ozala pona ba musicien bato bakozongo wapi po tokoma na suka so balingi baluka ezali na distribution ezali awa na Yuyu Music ezali na rue Aristide numéro 2 awa na Paris 18e donc côté basi masolo mais ko santé son altesse Aimé Bwanga na Pointe à Hollande la masolo donc ma camion surtout est à carré et puis bon moi na ko santé Christophe Mbenzo côté la production et puis fils Okamba Bazali et puis Oasim Solo côté Luanda ezali l'ingénieur Baudouin
Mais ils ont combien de chansons pour tout qui ont été dans les bandes? 20 titres, donc 10. 10 dans le premier volume et puis 10 dans le deuxième volume. Donc maintenant, autant d'avis, vraiment il y a joue. Merci Malobasu ko kay ko yebisa ba onyo balandi biso o ba yoka album o ko yebisa bango neti nini na batus balandi. En tout cas bato tout balandi album na osenga bango bayoka nde masolo bayoka album parce que moni lelo bato bazwa sous temps oyoka te faut bazwa temps bayoka pour ba comprendre naza wapi parce que soki bayoki te moye ba comprendre côté nga na zezati. Donc bakota pena la masolo pour bayeba ke naza boye. Alors on aussi remercier bana mainyo surtout tout d'abord yo moko nano Diamant Noir, Bois Noir Vrai Chéri et puis Edino Image Kolo Bilili oboyi kende nayo ofani nayo Kolo Bilili et puis nazo remercier Christophe Mbenzu, Simon Massamba et puis Pacha Loboko, ingénieur Baudouin Bokota, Yemei. Mais oyebi ke nakatu maloba posi sa obora batu bana nyonso tu ngana lingo isongo iluba moko bano babotami o bayina donc bana baleki na musique yoza grand-père soko oyebisa bango mo conseil mo muki ko loba neti nini na ba musicien o ba esima na yo lelo conseil eza omoni biso bato mangala otolobaka mangala soki ozana moi succès na yo bayoka conseil te ya wana ngai napesaka sous conseil te parce que so napesi conseil bayoka na bango te po bazana moi masolo na bango na ndenge na bango donc bayoka na bango conseil te tango moi passe kozala nde ya koluka conseil mais tango azokolia kitoko conseil eza te ayoka ne conseil te mais yo bayoka soki bayoka vraiment en tout cas et au Kamsanga, mais conseil qu'on a lobake batika baguerre basala baguerre na boulot batika baguerre au fingana ya koluka soko nini na sens te basala nde boulot nde guerre moninga sali mo eloko isimbi yo pe luka sala isimba koleka ya wana nde conseil qu'on a kopesa baguerre na bongo pamba na kofingana ya kosalonga na sali plein boy na sali na plein boy sala nini donc biso to mona ka mindele awa donc abeti bien na Bercy a sali plein cela veut dire yebaka le lendemain a oteka disque d'or et biso ba plein na biso ezaranga ko ba plein mongo ina Bercy ba plein mongo yolela o sali do pe plein ngoto mona mais au techno disque d'or. Donc il faut bolingo ezala. Il faut qu'on bolingo ezala. Merci. Voilà, Malobasu Kolibizani. Non, Malobasu ezaka ba remerciement. On encore remercier Moro Kiika, Mezo, Fifi Nasegan et puis on remercier Rama Miezi Naren, Monsieur le maire. Et puis Selim Piana, les bombardiers, et puis Banakini, nous surtout mouvement T-Choc, Faïla, Denouade, Gaulois, Bedino, en tout cas, nous surtout pour la confiance, en tout cas, merci. Simon Massamba, Baboki la musique, ça moi et je me bouge beaucoup Grand-père, c'est vrai, c'est une histoire pour lui, c'est une histoire pour nous, c'est une histoire pour notre pays, c'est une histoire pour notre culture et c'est une histoire pour notre continent. En une seule personne, on trouve l'histoire de plusieurs individus. C'est-à-dire qu'il est un corpus, un ensemble.
Sikito album a fait na bimi lelo o rebele nini ndinga vandi wana. Tout d'abord bonjour na peuple africain, bonjour à tous les peuples congolais, peuples africains ainsi que tous les peuples du monde. Donc et là on a rôle bagaka tout ça la plaisir, tout ça la sentiment album Asika Ebimi. Album Asika Ebimi, donc Binomo Monango. Donc c'est toute une histoire. L'album ça s'appelle Toute une histoire. Donc il y a Asika Ebimi, Binomo Robo Tiamato Iboyoka. Donc conseil il y a la rope c'est pas yavier, l'Ilobanaro le baka est pas yavier. Donc ou mélange de Nomi Leba, grand prêtre Titi Benjou, le plus assurant, producteur Wasali Makambo était Ben Labiso, Ben Zbosi, vous avez un album là. Alors, producteur Christophe Benjou, moi il va pas artiste là. Non, le bateau qui toque à Makas, notre le bain gagné Zalaga, c'est le plus rassurant parce qu'il est toujours confirmé à Camille de Véloba. Avec une image, toujours à Paris, bisous ben à Paris, il y aura un Zali, puisqu'il y a toute une histoire. Dans le bain qui est aux Zala, il y aura un Zali, il y aura un Bimilelo, battu tout là, toute une histoire. Total à toujours battu sur Bazar. Merci beaucoup. Grand-père, il faut pas nous laisser boire à Sandou Koti 2 fois, 3 fois. Quand il y a Sandou à boire, mais il faut boire à laisser Sandou Koti. Pour Sandou Koti n'est pas comme Thierry Chibambalo, moi il est bon là. La CPL a trop pour l'album, il y avait la biso. Tout est histoire. La CPL nango. Na yoki mabanga na yoki bazembo na sepeli na pesika ave na biso longue vie aumela lisusu poto yoka kasuba ndule ya kitoko ndenge tozalaka kala na sepeli nako mais Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Suivez